Donc Oisé quoi so va combo Marie-Paul na monoko na ye. Mais là il y a king biso to mona ye. Là il y a king biso to yamba na karibu variété na ba poko wana. C'est ba manda chebwa. Olekisa mutu na TV. Olekisa bana mutu na TV lobi tala uti apesa ka papa ba nzembo apesa ka ba kofi banzembo. Donc wenge musica 4x4 en tout cas le toluka ka yango wana Marie-Paul a intégré Bino c'est bien de valider c'est bon et puis na bokasi ya président de la République d'accord parce que président de la République a betaki c'était que non basangana basa batu moko bayokana pour na repesa par exemple na ba jeunesse au pezoya presque plus de 25 ans tout le monde na maya bimi publiquement a comme qu'on déclarer. Mais la vie dit à cause appelle kasi likambo ezalaka likambo ya reconnaissance. OK. Au mon avis, il faut mutu za reconnaissant. Et dis-nous. Faut ezala yango pour obeta ba sone za pour ba benga ngoni. Kuna somba. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés sur www.ritakimanga TV. One Love Congo, Sabino, toujours avec votre émission Bomessa Nangai. Derrière la caméra, nous avons la présence du réalisateur caméraman et dit nos images Panja Sangoya Congo, Panja Sangoya Bilili, qui nous fait ces images bien cadrées. Ritakimanga One Love, toujours avec votre émission Bomessa Nangai, avec un grand plaisir. Les images parlent d'elles-mêmes. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon invité. Mon invité, il s'appelle Pichu Santiago. Côté Moussou Bengaé, Docteur Nico, côté Moussou Bengaé, les grands solistes. Comment ça peut tarder, rester connecté, suivez, vous n'allez pas être d'ici. Je suis avec l'artiste Pichu Santiago, à qui je dis bonsoir artiste. Oui, bonsoir Rita Kimanga. One Love.
Bonne santé. Ouais, ça va. Donc, quand on a transféré dans la Belgique, on a mis le pas après, voilà quoi. Tout solo là. Artiste Pitus Santiago, on a première fois na émission na ngabo mesana, c'est vraiment un grand plaisir. Nenga na loba bande komi ba monaka Pitus Santiago soliste to bin na ba couvre-feu to obinisa biso vraiment. Yebisa biso na ba matambe na otu to monona au sein du groupe il y a El Paré. Au tchatcha ba matambe na ba orchestre. Bon, biso ngana mwana lingwala na legara déjà na orchestre quartier lingwala net by Den Musica. Bah après Den Musica obi ke siko foko ko lunga ko bima moment libanda na kindaka na banda le pa ya grand prêtre Rajakula. OK. Donc biso to ba soldat na yepena. To na ba somono ba gejo banani. Donc tout ça na formation par grand prêtre Rajakula. Donc 1600 phases. Nous avons une reconnaissance. Donc, si on a quelqu'un qui a une place, on a une fleur. Donc, après, on a une zone lingwala, star musique. Tout le temps, pour un sentiment. Pour le temps, on a orchestre belé, Geneva, partout. Pour le temps, on a partout. Mais l'orchestre, on a une base. Eden Musica, Rajakula, star musique à lingwala. Après, on a El Paré. Mais on a tellement d'orchestre belé. Parce qu'il y a une commune au Congo. Donc, c'est ça quoi. Nous sommes au la musique. OK. Ouais, ça fait partie à mon certain moment de la musique et la scène drogue. Voilà, artiste exceptionnel. Grand soliste, qui est bien à Kayo. Au exceptionnel, son oyo sala oyo binisa oyo kanga na kata Congo to na mokilika neza. Ouais. Déjà na El Paris, album le roi couvre-feu. Donc si on a bêté les logo, album le roi couvre-feu, générique quoi couvre-feu et tambola monde entier. Donc nakoro ça nous moi muke, oza guitare accompagnement mais ils appellent guitare na ngate yayo Rita Kimang. On s'est bien installé na guitare. Si tu es allé donc le piano donc bon. Tata Nzambe, tata zana loin notamment. Moi, on continue parce que guitare et souki. OK. Ah, donc, guitare et accompagnement. OK. Merci beaucoup, artiste. Comment au sein du groupe, il y a orchestre El Paré. Bandoroni nyo kutaka na kati tango o yara osala test na yo to tango arrivé na opena na kata au sein du groupe. Bandoroni nyo kutaka. Bandeko na kuta antuanga na ya na kota El Paré le bauti poto. Bauti poto baye baki Afrique du Sud baye kozonga. OK. Là baye kozonga na kutaka Yemo Marie-Paul depuis Chosavané JDT Manda chante l'équipe complet wana ya yuyu bon na sima tozalaka le bauta Afrique du Sud bauta ko beta banzembo loka ba Ibrahim donc ba kandango bila na kutali pena ni Delobas. OK, Delobas na kuta batebeli na sima na kuta océan Zong Pazaki. Zingzong wana amikendela ki déjà pour bazwaka problème mukena Saddam Hussein na époque wana. OK. Saddam Hussein a libéré ka Zingzong tazongaka. Siko bango bakendaka Afrique du Sud ba ye bazongi na ba 1994. Na 1994 malamoko là bazongi ba beti na esplanade pa pepe. Pour bato banda pena ba plein pena ya makasi ya libango. Ba plein pena wo ba esplanade pa du peuple wana ba mona wana. Biso tona ba fanatique to yeko tala. Maman na plein balati ba varese ya Afrique du Sud. Donc tozala wana ba ba image wana o ba esplanade pa peuple muta banda yango wengel Paris. Mbala moko na sima pena no simba pena te soliste azalaka te. Soliste pena azalaka mais azalaka efficacité na seben. Yango ba betika concert wana ba recruter siko biso to risiko ba recrut ya 1994 wana 1994 wana allez ba ekota biso siko to kuta équipe complet. Donc biso stoyaki wana. Na sima na ko soliste azalaka na océan
ma kendaki na après na Zozo Malaba akenda pas Kester mais akufa que son âme repose en paix et puis na Alain Mwep ya tikala kenda kota Afrique australe. Merci beaucoup artiste. Tout le monde au béton na nzembo ya na kombo ya Amanda la Duchesse. Président Marie-Paul Abengayo, Docteur Nico. Zing zong pa beta na nzembo de même nzembo kara ya Amanda la Duchesse, ba benga pe Docteur Nico pa ya président Marie-Paul. Je ça la onde. Zing zong azali ba fondateur ya mouvement. Okay. Kolo mouvement. Donc Docteur Zing aza bato biso to reva. OK. Donc biso le tozo beta tozo rêver ba Zing ba vie wana. Vous comprenez? Là surtout là yaki na Wengel Paris. Marie-Paul a bagné que Zing ola ko wanga na ba opérer 12 fois. Bon ça opération 1000 fois. Bon sikoyo ngana za lo neti mokitani moroboye. Mokitani donc c'est dire ngana comme docteur Santiago. Parce que ngade munazali sikoyo na tikali na richesse wana. Donc ozomona tisikoyo so ko bengisa na mission parce que nazali. Bien sûr. Na robisa banzembo na autobisa tayara bolingo. Oui. Tayara bolingo autobima. Yana top. Donc c'est ça quoi. Donc Docteur Zing et Docteur Santiago. Parce que ça va remplacement. Docteur Zing et Docteur Santiago. Donc mokitani ya bango nyonso. Ngako na kanisa kitango zoba bakama ba son oyo sala oyo binisa oyo pe kanga na kasa ko taper na son ya ndombolo. Parce que il y avait un moment le bela qui m'a cambié son ndombolo japonais à Betaka au sein du groupe ya. Ah ouais. Oui. Ça fait partie à son oyo binisa. Mais oui, donc ngai sebe na noko bete para chakula ngwana mais moi fona bete ngwana na c'est parce que guitare eza guitare accompagnement. Guitare ozo ba faut ezala yango po obeta ba son eza po ba benga ngoni. Kuna somba. Bon, mon sebe nango yango. Donc sebe no ebeta na fête de l'amour. OK. Sebe no yo, elaki sebe na no bete para chakula. Nazo bete para chakula mais japonais et senga ke no sala test na wenge. Donc obi to yaki biso balé ba soliste. Wana somo naza témoin azali awa na poto ayebi. To yaki biso no balé ba soliste japonais ko agena ko sala test na sebe no. Donc na sebe no. Comprendre? Il y a goti asali test na loko. Agi na choite. Da beti biloko master na ye. Da beti biloko master na ye bazui. Mais to kutana ki pena ina se japonais ndeni yoke sala test na sebe nanga. Ya lobi nanga ya so na beta ki sebe wana te mais bazoi ngaiti. Mais là c'est sebe na kinda mokili mu monde entier. Donc yango na bisaka président JB Piana ayeba ke biloko wana zaki ya parti wana o ali boso wana ibimisa fait de l'amour et yaki ya japonais. OK. Yaki yanga japonais mtabeta yango. Donc c'est un grand soliste aussi, je le respecte. Donc abeta biloko mwana mai na ye Santiago. Voilà. Donc c'est abeta biloko mwana mai ne mais mwana mai ne pena zwaki tane presque plus de 25 ans tout le monde mwana mai abimi publiquement a comme ko déclarer. Mais la vie dit à cause appelle kasi likambo ezalaka likambo ya reconnaissance. OK. Au mon vie faut mutu aza reconnaissant. Na bolamu nyonso. Donc on va tonga bolingo tayega bolingo faut ba ko tonga bolingo lek mutu ozelo ko na eza pe reconnaissant o legi pe na TV lo bibekete o legi pe ba mission mo ba rita ki manga ba one love lo bina yeke o moni sebe na beta ki wana ezali sebe na moninga na moto lo kana epara jakula akenda el pare. Mais mutu alina ko sa apparaître na nyoso o moni mutu sa lobite nyoso ka ya yeba moni danger. Mais Tisco bana la déclaration na ko kolobate bino mo bi japonais ko kolobate po bi kete eloko wana bimisa wana ezaki eloko nanga. OK. Donc c'est ça quoi. Te mokile lobeli ke exemple ale makaba mutu a soigner wa bongisa ngo po bilisa mutu. Siko moni siko nzambe nenga salaka. Na studio japonais longwe makaba mutu beta yango. OK. Donc c'est dire que de y a tout à l'heure mais na studio makaba mutu beta. Donc c'est ça quoi.
Vraiment, merci beaucoup, artiste Pichu Santiago, docteur Nico. La profité un peu de sa salutation à Fifi Manard. Babi, Fifi Manard, cours des grands, au tani moi si bio, toujours respect. Naomi Ifambe, ma petite sœur, moi na mongala, oyo, atonda, nzoto, mado chako, oh, nzoto, baziwapi. Artiste, oza, soliste oyo tout le monde rapenda obunda kapenza na monde musical toujours au salaire ba son na yo au salaire ba nzembo na yo tete siko toza na tailleur ya bolingo ni inspiré yo o benga nzembo na yo tailleur ya bolingo. Donc lorsque on a une bonne question Rita. En tout cas vraiment naza pena ravi na question au moni tailleur ya bolingo ezali l'air to kenare pas couturier ou couturière. Tokendaka sa nini abongisa peut-être abongisa tant ce monde lamba ko kaki yo tokesa nini okeli pa na ye atonga atsango pa na taille na yo donc c'est tailleur bolingo za ba terme mo yesika na musique congolaise donc c'est dire que bo consommer nzembo na po tailleur bolingo eza lokola ndeti dialogue na couple ezali ko kanga porte ya bolingo po monguna kota te okelo na lobiana eza dialogue tailleur eza dialogue tailleur ya bolingo ezali dialogue na couple ezali ko kanga porte ya bolingo po monguna kota te donc ça veut dire que soki bo discuter tana mbali na yo bo luka place li dofolo ezali bo bamba bo tonga donc moi si akoki ko tonga mobali pa ko tonga faut que ça la tailleur ya mobali na yo mobali pe faut ça la tailleur ya mwasi na yo wana couple rekende bien mais soki mon ka li dofolo pour couple belé ça ma dofolo. Vraiment, rien à dire, une belle chanson, bandikomi, sepe nango, tout le monde a peine ça au talent, ma peine à ndenge o esengeli. Mais artiste, tout le monde a besoin de la belle chanson, mais besoin de la promotion te. D'être tailleur à bolingo, c'est une belle chanson, mais promotion exacte. Au sein de devoir na ok attaque musicien na yemi nzembo nanga est-ce qu'on a fait nanga batala ka na YouTube parce promotion exacte ça dit à quoi que besoin za ki faiblesse ya ko promouvoir Bamusa Nabino. C'est vraiment une bonne question. Mon lisapi moko esukula relongité. Omoni ndenge za boye souci na ngande za yango wana. OK. Lorsque mutatie pas, faut l'accompagner. On comprend. Bonga na za boye déjà que na tozongi na mouvement na biso Wengel Paris. Donc nazongi chef d'orchestre Wengel Paris. Donc lorsque likamba Wengel Paris na poto batunyo so bi ke faut Lucas Santiago. Donc Marie-Paul Yemora yebi à coordonner déjà nazo gérer makambo na niveau apnikili et puis ndeko kitakini likamba promotion eza pena primordial ndeko za boye nazo raisonner pour promotion c'est un mbongo donc sikoyo tozo ngato kenango malembe ti to entamer ba étape tout wana. OK, mais ce n'est pas facile mais yango mona artiste à côté studio tellement dépensé trop dans studio na promotion mona calé et c'est un soutien donc c'est dit mutu soka tsepa faut accompagner donc bandimi na siboyoki one love autolo bawa donc totel sa promotion ba œuvre na biso mon ba œuvre na biso ezali vraiment efficace to la lisa yango te tailleur bolingo za na terrain qui vivra mon erreur za na terrain réalité za na terrain il faut to promouvoir yango et kende na ba konyoso ba fan de la bonne musique bazali. Vraiment, merci beaucoup. Namoni bongo Mbingazor, Lidi Matondo, les Mbingazor. Oh, Chimel Mbala, Mokondia Bazombo. Chimel Mbala, ma grande citation en place aux amis. Koyo Kayo, artiste Pichu Santiago Koloba, que l'orchestre El Paris et Zongi. Toyo Kyo bien. Mais, président Nabino Marie-Paul, est-ce que vous avez dit que 4 Wenge musique à 4x4 et Zongi, que le président en question, Marie-Paul, est passé, fait partie à groupe. Non, wana Wenge musique à 4x4, les solo pengana beta, on a précisé par rapport à Wenge musique à 4x4. OK. Wenge musique à 4x4, zali, et comme le rôle la COP, et ça l'orchestre, ça le base, et ça le roi COP, donc le roi Bakassav ne bazalaki. Donc, mutu asanga ika na kati wana ezali Marie-Paul yango ba batu ba réclamaki donc par rapport à la divergence mais kuna ezali ba cop so ba kuta na occasion moko boye basa likambu
bakoki kosala na bango mais mona muta soki babimisa album babimisa concert babeloko ndako ya mama na bango so balingi basala likambo bakende kosala mpe fete na ndako ya maire basali na ndako ya maire donc wenge muzika 4x4 en tout cas eloko tolukaki ka yango wana roi Pelé Marie Paul a intégré bino c'est bien ndenge valider c'est bon et puis na bokasi ya président de la République d'accord parce que président de la République abetaki c'était que non basangana baza bato moko bayokana pour na kopesa par exemple na ba jeunesse opezoya donc président de la République Fachi Beton en tout cas et sali bien de moni Marie Paul na kati ya baninga na ye bandeko na ye. Donc si je comprends bien chaque président il y a groupe oyaye a toujours s'occuper d'un groupe n'index il rançon on s'occuper toujours la maison mère Marie Paul on s'occuper toujours na El Paris président JB. Mais oui, parce que yango moni que je vais bien na Chine. OK. Oui, la place na a deux fois dans qu'est-ce que na ye. Marie Paul pas na Wengel Paris na ye ba bisoyo. Abimisi banzembo ba kifu voir monera, bozo ka kifu voir monera ba réalité, tailleur bolingo peza wana. Na clip tailleur bolingo za ya yo to eza ya Marie Paul. Tailleur bolingo zali ya ngame na Wengel Paris. OK. Donc ça veut dire que occasion on a pris une chance fona bisaka banzembo na wenge El Paris donc so yogi na s'appelle le mona bizima générique mona bizima kodos ba koyoka yeto na yeto Paris na Paris pona sili sa générique on ezalo kwa ndeti ba afrobeat mobo donc ça appelle moi 3 minutes ka poto zong ça peut bizima na temps parce que c'est un champion oui c'est un champion abima champion na 1998 donc 98 na Kinshasa donc bizima pas zonga ezaka El Paris. Ben oui. Donc c'est ça. Ben oui, Elle Paris, ok, c'est à Wenge Musique, Elle Paris, ça Bizima Kodo, ça tech animateur, vraiment. C'est un peuple la Congo pour la Banzara. One Love, oh ça l'appelle bien. Donc la générique, qui manga logique, qui manga. Ma grande citation na papa ba nanga na komba 6 mois to pop anglais balobi 6 pop anglais 6 manto pop anglais wana pota donc 6 manto wana bambuta donc des fois oui ba grande citation vraiment bamba biso na poto quoi bamba biso na poto quoi vrai Joe donc asula bien voilà bien donc on a tout depuis le bac Maston tu vois ba prêtre donc merci beaucoup merci artiste puis tu sentir on est ngana bakisabo tomoni artiste Félix Wazé quoi ba programme na ya obeta grand bassin na benga ngo grand bassin stade de martyr na benga ngo grand bassin o beza bassin mukete bassin munene mais président na biso et président na bino Marie Paul moi t'es un faux alingi ko toujours ba problème na rançon ici ba bongisi na azoni na orchestre mais tout le monde se croit chrétien siko Félix mutaza pena plein concert plein préparation concert na vraiment président bino ko bo solo la pour que ça pas ta concert pas président bino c'est bon Rita likambo ezali tellement puissant mais problème ezana ngo pena wana omoni likambo ezawana ngape na tunaki comprendre mais nanga pena tuna na monaki bato ba mission Wazé quoi basa na poto awa benga ngai ndenge nini roi Pelé attaquer monstre gabo na bité bon ngana ko tuna ye peka na mais bon dans le belo côté moni attaque muso fo ko landa ngote attaque bankoi na attaque moi ko landa ngote so bo mega ko sola ma e be sima ramunios ba ko bité ngala ko sola ngona sola ke mo pena quoi na tuni ko anga mende ni mbala moko boye attaque na monstre d'amour banini ya ibisinga ke non Santiago yo yebite ke Félix Wazé quoi atikala ta ko lobelanga te yo yebite ke biso to yamba yela ka yaka biso to lexaka na Caribou variété ngam na lexaka na Caribou variété boso batu bayebaki ete adi même ndeke na pona na Kinshasa yebaki ete ngai mutu na zwaki na lexé na Caribou variété là azui makambo ti akomi na niveau ndenge akomi wana ata mokolo moko takobeta ta histoire wana likambo nde ya bacongolais likambo ya reconnaissance yango to totonga nde bolingo yango moni ndenge ayoki azobeta na stade
Ah, peut-être c'est ça déclenché. C'est moi qui jalousie te wana. Bon, ça qui jalousie il y a des choses à ne pas parler. Il y a des choses à ne pas parler. Ngana yobika ke wa yeli kamba reconnaissance. Likamba ya wera pesa ikande mwana. Likamba wera mari pa ya ke wera reconnaître peke azala ki peke na apporter quelque chose pas na ye. OK. Donc wera apporter quelque chose pas Marie Paul. Oui. Toyebiano na ba dépôt na zinginde ko na banda ba wenge kuna. Mais na makambo pele ba kabona kina jibe en tout cas to biso to bana qui était à 100% avec Werason à plein succès yebaka musicien à plein succès alinga ko sunga mutu te ma plein succès roi a poussana ki pembe na wera poussana ki pembe na Marie Paul a sala ki ko sala pona wera yango moni Marie Paul la appel reconnaissance wana mais lokola bazonga na bango bien bon au moins kimie koti et non to lugaga yango bien l'artiste Marie Paul alinga qui est ingratitude Marie Paul a vrai Marie Paul a vrai donc waze quoi so ko kombo Marie Paul na mnoko na ye mais là la yaka king biso to mona ye là la yaka king biso to yamba na karibu variété na époque wana c'est ba manda chebwa olekisa mutu na TV olekisa bana mutu na TV lobi tala uti apesa ka papa baba nzembo apesa babi kutu Marie Paul bi vera mbo kuta sepela je pourquoi que na Marie Paul ba na TV on comprend des autres besoin des problèmes qu'on a vérambo donc c'est dire que les kambuka ya reconnaissance wana attend sur Marie Paul P ralbol abi ah donc voici quoi pena ngana yamba na kin pena boye à plein succès à comment na makambu na ye à ça makambu na ye c'était grand artiste à Congo attend ni loba mo ta pour nga vraiment rien ya mon peut être attaque wana yaki mais c'est les ginango c'est l'équipe. C'est les Guinango. C'est les Guinango. Donc, tout le monde n'est pas le Belaké. Tout soutenir l'artiste Félix. Mais non, mais. Et tous les fans, oh, il y a des stades de martyrs. Mais non. Est-ce que Marie Paul t'a refréné le stade de martyrs? Non, il y a par exemple bassin. Nous sommes à la place nazolier là. Ba fan na bango. Donc, ba fan il y a artiste Marie Paul, tant ba Monique Marie Paul. La Bible répond à Félix. Ah, Félix Oazé. Mutu so bozo saye, bozo vérité té. Awe bandeni. Omoni ki tchasa mboka ya complexe. Omoni président Félix Oazé quoi. Ozo ba ngoye biseke té moni koto ngoleka té. Na minute yo yebi bilake, non? Aza na public wana té. Normalement aza na public wana té. Ou arbete na stade, aza na ngoté. Mais ça c'était un grand artiste à Congo. La mission musu bazali wana ba danger na minute beaucoup tiki le stade de martyrs wana yemogote. Ça ka yemogote. La mission musu ba génération pe assez bazali, ba petit so ba Robinho, ba petit so ba jeune. Oh ba ywana. Est-ce que tiki le stade de martyrs ba la moko? Beaucoup tiki le ba moko te bazali. Cause la grand artiste était ka fo ozana public moko boye. Omoni bato ba betaka na ba stade bazala ba public ya bango moko. Ndeti biso to kana bandimi. Là, tu peux mettre ma salle d'hiver, mais tu as un bandimi. Parce que tu as un bandimi. Tu as un bandimi. La personne ne peut pas se poser. Fallait un warrior. Pardon. Fallait un warrior. Faire un gaulois. Bamisu fabricants, villageois, mais les Cambodgiens, on a séparé les warriors, les gaulois, parce que l'idée on est où t'es pas Marie Paul. Bisous tu banda en boana. Bandimi. Est-ce que bien au territoire? Donc, les fanatiques, ils vont faire pour Nabino. Après, on a et il y a beaucoup de wera, il y a beaucoup de jibé. Les fanatiques, ils vont faire pour Nabino. Il y a beaucoup de tonnes de stade. C'est ça. Donc, si Marie Paul a vrai, à l'objet, après ses conseils. Après ses conseils, mais conseils, c'est à prendre ou à laisser. Donc, ce qui est président Félix Oazé, à Robert Tani dans le stade. En tout cas, on est d'accord avec Aïe. Mais, vous expliquer les cas. Roi président, il y a vieux tika. Vieux, l'année de Maramoussou, tika monstra betana. Donc, vieux palma, oh, alobagi, il y a moi, on a essayé, à Olobana est soutenu. Donc, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, artiste, pour la réponse. Non, qui peut commander les Joël photo, Sambizanga. Sans oublier H à mon photo. Bana poto on peut avoir plus de 40 na kati ya mboko non beta ba 50 ba donc rien à dire artiste c'est toujours sous na moi nzembo na biso ya Tayara Bolingo ndaza na yebiki projet zandeni Tayara Bolingo ça le gars so na mo mukia na le gars débrouiller nga atun imba problème que ça
Merci beaucoup. Donc Théâtre Bolingo, ezali ba œuvre ya Soliste Star. Na kati ya Wengel Paris. Donc Théâtre Bolingo ezali ba nzembo moko boye, ezali ba nzembo éducatif. Moni bato bazoyemba kaka toke boye mais o peneza nzembo moko boye. Papa mama avandi ayoki pena ndenge ezali ya bantesa. Moni banzembo ya bantesa, ba vientesa. Ba nzembo ezali ya ba luambo. Banzembo ezali ya ba papa Lutumba. Donc nzembo wana nazali ko remercier pe mutu ayembi pe na ayembi na roi Pelé Gilles Nzao. OK. Gilles Nzao le king, en tout cas félicitations na travail au sali parce qu'il a complété pe na nzembo wana roi yembaki une partie il y a ko compléter. Donc et puis Charles Chaplin. Charles Chaplin, en tout cas félicitations parce que bato baoki ko neti ba Carlito mutazo kende Luciana de Mingongo. En tout cas, félicitations. Babi yo peka olingaka nini ko betara ba yo moko créateur. Te wana pe idée lo bien. Pas zelanga na lo ba bisibati. Reprendre ngala mutu moko na kala mutu sala sika. OK. Po bato ni so lo beta lelo. Donc po ba beta lelo. Reprendre. Yango zo ka batayera bolingo mundi oyoki son yo moko sepe. Voilà. Oyo mama ba sepe. Voilà. Donc bayoka na biloko ba générique zoya to ke ndeki tchasa ba biloko belé zoya to travailler to yoka biloko so ya ka ya sika. Voilà, merci beaucoup pour l'artiste Petit Santiago. Donc déjà on va remercier d'abord yo Rita Kimanga et Dino Image. Donc ezaki mission moko ya Brice ko ya na Paris pour na Paris Bruxelles. Donc Tayara Bolingo, ils ont na YouTube, na chaîne Nathalie Villa Mondiale TV, chaîne mère, chaîne à madame. Donc, vous consommez en gros massivement, surtout Bandimi. Bon là, ça vraiment bon, mais Nzembo wana na top parce que Nzembo est efficace. Nzembo est belé qui vivra monéré zali, nini européen zali, réalité pesali. Marie-Paul Azoya. Deux matins, mon roi zali, toi le gâteau fan de sa pena. Manda chante pas yaki. Manda chante pas yaki. Ah, félicitations, Manda chante pas yaki, félicitations. C'est bien. Le roi est là pour aider Bissopéga. Voilà. Merci beaucoup. Bon, salutation à Bandeko Oya yo bato ya yo. Nanga yebso ke to nga to vendre sa Wengel Paris pour so na poto to vendre sa lo vivre la musique ndenge vendre. To vendre sa pena to no beta partout de gauche à droite donc Wengel Paris que va na poto ti to zo na beta. Donc programme ya libera wazo ya zo biso to kendekino. Donc Wengel Paris zo sont efficaces donc blague écoute. De yango moni nazali ko pesa bandeko nyoso bandimi bambote ndeti Evange Cher ba de Mava Pichu Kanza Maître Gunther na États-Unis le vice vaisseau na Caroline du Nord na pesi mbote na le Semo Dogo le géant de Bruxelles na bosante Jide Kibelo Bijou Mateta na bosani yote na Belgique donc na pesi Pasco Minga monsieur Jojo Arman Salem Service toujours on attend président Salem Service donc après mission de Lobela. Voilà. De blague écoute tout. Na moni pe do mikolo toujours boga. Donc na bosanité, ba sernio sur Paris. Pichu Santiago Azalia ba kanyo sur Paris, Santiago Azalia. Donc na umela te Mounia Prod. Merci pour la collaboration Mounia Prod. Toujours on attend. Donc Amélie Jatans, Niki Jatans na colonne. Donc Bosimba staff. Donc blague ezate, tozana Rita Kimanga. One Love chaîne naye bo s'abonner massivement na Rita Kimanga TV. Rita Kimanga TV bo s'abonner massivement. Merci beaucoup. Donc tokolobela oza ngaka to pesika flash tokolobela bla mamwebele. Voilà, merci beaucoup pour la bienvenue dans l'émission au Bijungulu ba vi contrôler toujours Afrique du Sud voilà Bijungulu sans oublier Roli Manager tous toujours ensemble. Ah, Salem Service, grand frère, tu lis à rater, Rita Kimanga lis à rater Salem Service, depuis l'année 99, 99, naïba, mais la vie à 1 euro, tata Canet, Matro. Merci beaucoup à Edine Image, pendant Sangaba, la Congo, pendant Sangaba Bilili, grand frère. Merci pour l'encadrement et l'émission. Nous êtes toujours ensemble. Abonnez-vous massivement. One Love Congo, tous ensemble. Merci. Solution et amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi, pompe funèbre,
Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango.